devant Wera. Sérieux, on donne Noki, on l'a Gigola, on peut ta martyr, on l'a cancer, on peut ta martyr. Sérieux, c'est un char, c'est un moni toute ta vie. Premier concert, on a bien que ça console en idée, avec l'homme au Lili. Et puis faire un rôle à Maïle de Tazoba. Ozo finga papa. Nada clair, partout on a la nada clair. Yo kala bizao. Faire un rôle à Maïle de Tala. Otanga na classe. Lorian. Héritier, on est héritier attendant à Saint-Georges. Na Gitambo. Fali attendant à Saint-Jean. C'est le Oscar attendant à Saint-Jean. Faire attendant. Naba Congo. Naba Congo, yo za kuna. Pour nga biki faire notre balendo. On nga yebiki notre balendo. Faire un rôle notre. Ba choko faire à joie. Soki ezalaki artiste na yo otangi kombo wana mais ça tout en attention. Vous avez compris? Pourquoi? Télévision d'après ça benjir te. Tant biso na ça ka ba analyse, tout ça analyse à Félix, na Fali. Na fini Fali maman na. Na fini Félix maman na. Aya olukani. Fali bisika nyonso faire gola le ka Fali réparer. Mais abanga ba ko tshalo kolopo e bomela ye. Donc, faire un attaque à corps, âme, esprit, la musique. Donc, faire un gars à PC comme ça, tu as lié place au Tozaoui. Moi, si tu as fait un gars là, il va à commettre ta concert na nenga solo. Les gens ne comprendre que carrière il a fallu. Ne oisé quoi, il faut oisé que ça soit. Carrière il a fallu comme na soupa à partir de la famille. Le problème est ça. Ceux qui oisent peut-être que vous avez la vente de telle concert on a mis la carrière au petit 40 000 places après qu'on mette à 40 000 places tous les salles de Tigali na Timo qu'on ça même pas 3 000 places. Soldat même quand on s'en plein craquer ça. Quand on dit ça c'est 3 000 places car 3 000 personnes va compter dans concert à faire. Comment il passe? Bon tant que dans un concert on fallait payer ça à compter 3 000 personnes. So tali concert a fallu à Souka et Allemagne. Et ça qui le voilà, nous avons un anniversaire à Hitler. C'est-à-dire, au moment du jour Hitler a Koufa, il a dit jour fallait que nous mettions un concert. Bah tu nous sommes venus là pour célébrer 40 jours à Hitler. Pour être héritier, il fallait la plaie. Je te dis. Au moment héritier, il fallait la plaie. Il fallait la plaie. Mais concert il y a c'est pas le vidéo va pour solo là. Tu comparer Oazé qu'on a fallu les deux dans concert. Joie concert il a fallu à Souka. Il y a Allemagne. Comparant à concert à Oazé, où est la différence? Maître Gims a bêti Paris la défense Arena sur 100%, 85% Mindele. Voilà ma image, tu vois tout le monde. Oh, le concert a fallu à 1% Mindele va rater. Merci pour la chaîne Kitoko. Congo sur cette télévision, balobi Congo sur cette télévision ne makambu. Boza tellement ébélé abonné à la chaîne Kitoko. Au bolinga Congo sur cette télévision. Où est ça qu'on a formation dans moment où est sengeli toujours surtout ba formation etali musique etali faire rigole les padres etali culture ya mboka na biso ezara a on a Congo sur cette télévision donc masato camarade maman on a s'abonner partager-les à s'abonner à Congo sur cette pour rater ata et loco mon côté là je vois des prix quelque part les seuls 10 carapela sur mon appel manqué na yo meilleur couple de toute l'année couple coucou il y a mon vieux Sam coucou très nécessaire depuis London na peso ba moté ba tout bon chou de Gaulois no yo ba chou de Gaulois la wazaki un peu menacé pour na bateau bozo lukabo benganga bozo zwanga te donc tombo eza na maboko ya banguna na maboko ya bateau benga vérité te ezala na maboko na bango na ba o bazwaki wana chance nzamba tiki so na bo moito za toujours en forme to kotika ko ba vérité te surtout na kombo ya critique to surtout na kombo ya faire gola les padres bozwa nyonso bozwa chouchou mais bozwa
molimo sans mpe ke faire gola musicalement wana bozwa te lona ozanga moto ozala l'homme c'est dans un corset nani tokobeta mwa masolo oyo ezoleka critique na biso na musique na biso baactualité eza domine babi samedi concert du siècle babi waze kwa na Fally Ipupa oyo basanganaki na Adidas Arena bato balobi ke basali plus ke faire gola bamisu mpe balobi ke faire gola sali plus ke bango tokoye bango elongo na l'homme c'est moto aloba juste bosembo akosaka te tokoye bango tokosimbasimba mpe bamenance oyo ndeko na biso héritier akomi contre bandeko ya bagaulois surtout bato balobelaka fere eza ete me kombo ezotangama ye tokoye bango tokosala mpe analyse nango ekosala bien so naza même mora na mon cameraman Hervé Bosita Pene mobile ya sa etolomo wana pene elongwa 2025 elongwa nanu donc ifungolelanga na yamba l'homme c'est dans un corps c'est moto moko bopeto yebi lisumu te maboko pembe likambo la moto te ngai nayaka koyeba bavérité oza ressuscité to te nga na koda ye te nga na fantomas ozo comprendre mo mpena babengaka nga tintin osomona dessin anima kufi todayaka te donc biso mpena tozali ngai naye kosenga na bato tu balingaka l'homme c'est dans un corps sans maintenant so nazozwa ekomoleka ndelo te chombo etikali kaka moke epanzana na bato yo tokoboma yo tokosala yo boye eza na kombo ya artiste na biso moko ya mboka nde bamenance wana ezoya donc je suis là je suis en vie je suis en bonne santé mais naza ndesko quelque part nous sommes à Bakongo ouais balobaka te je suis quelque part tu es quelque part l'homme c'est donc esali bien ndenge tomoni boye avant to bana to kota na baleza côté to beta na masolo Papa Hervé boni basonga Papa Hervé les padres est-ce que ça bien parce que ba uto relever des filles na yo atika ndia sarena est-ce que esprit nenti siko les padres za ndenge niko pas de nous qu'il a pas problème les padres là très bien très quand ndenga na bien bo ndé pas ça bien ndenge pe Peter Mapendo le boss depuis Canada aza bien ndenge pe Bodrick Makasong depuis Paris aza bien ndenge mo pe kaka balobi na ye moko ya Bob Zatara aza bien Sango Kunku le nécessaire aza bien Eliane la douce mon chéri que j'aime beaucoup Eliane la douce Dan Bilongo depuis quelque part depuis Canada donc Dan Bilongo et bango tout baza bien donc tout ça pena bien Hervé Bosita Pene aza bien donc tout le monde aza bien faire que aza bien parce que concert il y a le 21 zo c'est là azo préparer ngo pena poye pena concert à Mukene n'est pas des alarati. Nous sommes sérieux. Nous sommes sérieux. Donc faire rigoler à corps, âme, esprit, na musique. Donc faire rigoler sur mon PC concert. T'as boyé lié place au tozaou. Moi studio à raoul bobo. Tu fais rigoler. Il va à commettre ta concert na yé na nenga solo. Mais ataki pe sérieux na Adidas Arena yo bia ya concert mkeza ate a faire mais tout le monde ba négliger ngo ba sala anniversaire na kata Adidas Arena plein craquer soldat donc olobale donc musique au rendez-vous moi que ba négliger ngo ba sala on peut mieux que faire tant otali concert samedi à vena biso waze quoi analyse ni osali le problème est ça d'abord moko lelo na ko comprendre que carrière ya Fally na waze quoi c'est pour waze ko ça kufakala carrière a fallu comme une souka à partir de Salo. Je vous dis, aujourd'hui, si tu dois mettre ma solo, il y a plein. Tu convaincs que tu compares sur Fally na mutu musute. Pour être héritier, il y a Fally na plein. Je te dis. On m'a héritier. Il Fally na plein. Allez, Fally na plein. Mais conseil, il y a Oise. Pas de bino babola bola. Tu compares Oise quoi na Fally les na ba concert. Soit concert il y a Fally à souka. Il y a Allemagne. Comparant à un concert à Oise, où est la différence? So tali concert à Fally à Souka et Allemagne, et ça qui le voilà, nazo bengango anniversaire à Hitler. C'est-à-dire au moment du jour Hitler a Koufa, et ça qui jour fallait que nous mettre concert. Bah tu n'y so ba gagner na bango célébrer 40 jours à Hitler. Baboy goya. Baboy na bango goya. Mais ngai lo na tuni l'homme c'est pour ni bozo basé ka concert wana mutu a Fally ça qui concert waze comme dans sali piaka parce que Fally a pesa ki mot d'ordre mo ka no bengango mot d'ordre na bagolo ba warrior bino tout focus les 14 tous à la wana lelo Fally azo mi bosana
soki fali kuta kokotiela moto okola hérité libaya te na matière à plein ebongo kokotiela maître Gims libaya donc ataki wazekwa popo na Gims ataki wazekwa popo bebe le 14 wana maître Gims akobeta bazwa bato ebele alobaki omoni ke nga na Gims to andenge moko nga na yaki na desa nga na sali plein or maître Gims abeti Paris la défense arena sur 100% 85% mindele wana ba image watu monaki oyo na concert afala ata 1% mindele bazala te bo bato basalaka na salle je te dis merci loko mo bato basalaka na salle bazaka ba mindele siko a soutenir wazekwa eza kolongola souci ya Adidas Arena mais a reva Adidas Arena lokola dae fallait reva Adidas Arena fallait bisika nyonso ofere gola alekaka fallait reva yango mais abangaka kotia lokolo mpo ekomela ye fali na carrière ne arrivaka akende kobeta na Russie mayebaka te kobeta na Russie public nini oya public nini ekoya bazalaka te comme preuve bawario leyo balakisi biso ke bazalaka te mpo na Paris na Adidas Arena ya Félix Wazekwa bawario baye anniversaire ya mabe bapage na bacompte YouTube wana ya ye moko anniversaire ya fali na vie na ye mobimba ya mabe oyo soki mama bafali azalaki en vie alingaka alakela fali mabe pourquoi fete anniversaire oyo kuna eza oyo po mama bafali anga aloba nga na bota yo journée na bota yo même na hôpital ezalaki na bana babotamaki ndenge nini yoke kofete anniversaire bato baza te mais l'homme c'est habité auparavant même sous confisé continue à négocier wapo artiste fala les cas là je suis né en décembre le 14 février est-ce peut-être des batum sous ba là-bas en février le 14 na février pour décembre ba tema 2 mois mais habité confisé continue wana te boy non mais le problème est d'abord que tout le la vérité la télévision et puis quand tu passes à la télé faut être sage makambo kozanga koloba na télévision yango nesali lelo fali confusion kota na makambo ya anniversaire na ye apesa biso kombo netimba me amungala mais kombo ya bakongo kombo ya bakongo toyebaka te topositionne ye wapi santene ndeni ndeti na filme filme lokuta donc nyonso ya fali ezalaka lokuta akosi sikoyo mpe na so Wazekwa nge loko nasepeli nango eza kosoutenir bamisa Wazekwa bakende poto c'est tout. Donc fali mta soutenir bamisa Wazekwa ti bakende poto mais on dirait pe ba effectif les aki mukia to moni absence ya animateur onani Eclipse Mososo moi absence ba te Mososo la ide na visa kendaki te me ya zaki si place te je sais na landa ki abiki refula ki donc ya pas pas on sous poto mais absence ne pesa ki be remarquable na ça to moi ki bercer sa intervention mais pour on fond parenthèse moi on a été sur landa ki bercer moi na attaquer na ba golo abiki bo seka Wazekwa sepeka mais ba salle tout faire Wazekwa beti ba salle be na poto ko le ka faire beto Olympia te mais Wazekwa beti Adidas Arena Wazekwa beti Stade Marty bino bo seka faire par Wazekwa par rapport est-ce que vraiment na ko va na plateau pour poser une question muto kwa Bercy suite aux zoom tali bomo azolia na fulu na wenzanga bao na Bercy betele au monde non mais je te dis abi ya bana papa ne bo critiquer Wazekwa mi wasali piaka bo na lobi Bercy mwana mutu asa kufa na vie na eto beta masolo na donc merci moi to beta masolo bata bon moi c'est ça merci l'homme c'est mais to ko d'appel na joie oh lelo pe na lingai to solo ngo mingi parce que lelo l'homme c'est en danger ba question est-ce que des artistes basangani pour bakoisa mutu ya faire mais basali fiasco ngazo senga est-ce que fali lobby to sima lobby akoki kolanda lisufe obike ye moko fali lelo na vie na ye si bo comparer na faire ko kangiso donc lelo so ko ba fali ko kangiso aroti na même bata futi ba mbongo ba beta o abeta 40 000 places babi lelo beta Gims comment obeti 40 000 places après ko beta 40 000 places tous les salles etikali na simo ko ça même pas 3 000 places soldat même ko ton sango plein craquer sans rideau ko ton 3 000 places car 3 000 personnes ba kota na concert a fali botangi na komi passe botangi na concert o fali abeta ba a kota 3 000 personnes Lyon ngalo tangelo naza na ngo Lyon Bordeaux bazanga 250 na yebso Bordeaux kutu ndeko loba te Lille mais Lille quand même ça va ake ko beta na Zénith place au mettre Gims abeta ngo 2 jours
Zenith Il y a Nantes. Maître Gims a en 2 jours. Plein à craquer. Plein, tous les 2 jours. 0 rideau. Il y a quelqu'un qui a Zenith et Mélier Kiou. Donc, Lelo fallait Tikali à mettre la musique en Équateur. Oh là là là. Soko zu matanga benga fallait remettre le dessin c'est plein de matanga. Est-ce qu'il fallait que ça los ba soldats disant ba matanga? Ba matanga à quel Équateur. Et puis nazo so mangamba solo. Waze wala fait na limité. Boka ngambo na Sabino. Mukolo waze ko lobisa su fali. C'est que waze ka na ba weli nini. Bo ayi ni fali na vine mobimba. Ala kila ba hotel ka moto. Fala binisira. Avec bini, fallait vous boire café zo bina. Lelo nene ko comprendre que fali makambo nyoso faire ça fallait envia. Envia un jour comme animateur. Lelo m'a fait bizarre bina. Ami la même bizarre bina. Lelo fali a comme animateur. Ya waze quoi. Yango le monde esali nani pas si Bercy. Alors Basali Moussane. Basali Moussane là pas fali. Bakanisa ki waseka kobeta te. Et puis azo boire kanaba hors gamme. Oh, l'homme c'est non, fallait boire qui hors gamme mais ça on a pas hors gamme makasi. Donc bima. Fallait do bima tina ko boire na animation ba hors gamme. Mais comment on a fallu avoir bando yemba signa mona ke organ avec moi orgueil mo buya ko ba misa waze ko ke bobeta bien le moi négligence moko. Le problème est ça ceux qui waze ko tanga mutamaila la vandi atali concert wana ndenge le kaki. Na carrière ne mumba yini fali. Par rapport waze kwa zala qui ridiculiser na plateau na yemoko na podium na yemoko et pas fali. Abi obo betela ngani 107 ou bien ngana 5 millions 207. Abi ça ba 107 oh 16. Donc alongo li 207 na comme ça 107 pourquoi maloba ya fali ba image ça Abi 107 107. Abi obo betela ngana 107 tonini Donc ça veut dire si maya waze quoi ezo ko beta 207. Donc fallait bisi ba amateur. Abi bisi ba amateur na podium na yo. Oh ba travailler nze mona na yote ba ebito il faut ba lando kaka donc yo. Or soko landi fali ye moko na festival ya Hollande. Ya Portugal. O comprendre que banzembo na ye moko kwa koyemba ngote. Ye mona na ba mise ba ye moko. Na ba mise ba ko beta ngote ba ko koyemba te banzembo ye moko. Siko to ba entre waze ko na ye fali. Nani aza vraiment amateur ko leka muninga. Yo mo seke ye mo fali kolonzembo yo début il fait mo ye bien ngo. C'est qu'il faut beta ngo mien. Donc waze ko fa zonga na télévision. Ala ke la fali mabe. Est-ce que waze ko sala ngo parce que waze ko na mitu aza lokwa na elo na mungongo po ba visa fali waze ko fa zonga na télévision ala ke la fali mabe. Soka la qualif à l'égal fali mabe te yende carrière ne usa modi. Soka la fali mabe na ko au nom de nani. Ko ridiculiser nga na podium, il faut na la kilo mabe. Soka la au nom. Deuxième point. Ko tinda nga na télé mais la faire eza ko modi carrière na nga façon c'est la ngo fali. Tala lelo. L'homme c'est merci ma posé bien solo là. To ko ta dossier à héritier. Tout le monde qui ndeko tout le monde qui a ça qui a fini qui maman fait na nom artiste héritier. Ce qu'on va dire réplique la manière va gouverner pour déborder. C'est comme les lots qui moi artiste comme na Canada donc pour soper pétrole faut foutre pétrole. Donc retour la manière qui m'a bé comment on va menacer sur les côté artiste parce que faire pas dans monter malwa bat. Ako ça la rip ça la oya ça la mais faire au monde toujours silence après sur communiquer moi tout le monde ngo tamboli que à niveau ça la promotion. Je demande d'abord à Hervé Bossita peine soit ko aider biso na ba image ya niveau ba finir la faire. Donc 50 nga na 5 ay. Ah, plateau zanga. Je suis derrière la caméra, je te salue. Naosenga. Si vous avez ça parce que on a team de la bino. OK. Bocha yango, bata la niveau ba finga faire. OK, il faut aussi ta peine derrière la caméra ou devant Wera. Frère, Ozandoki, Olia Gigola. Obeta martyr. Olia cancer na yo, obeta martyr. Frère, c'est un chor. C'est un maudit toute ta vie. Premier concert, on a bien ça consolomide, avec la molili. Non, musique c'est quoi faut zonga système à robé tata na ba plateau. Na mona vidéo no mo bobi musique faut zonga système à robé. Système à kalawana que nous agi no yena boturbo quartier la té yé maison mère affrontement musique faut zonga siko ya bongo na ba plateau. Bon. Et puis faire rôle ama ele tata zoba.
ozofinga papa naza clair partout ozalango naza clair yokala bisao fe ekola amayele te tala otanga na classe Lorian moni héritier atanga na Saint-Georges na Gitambo Fali atanga na Saint-Jean c'est le Oscar atanga na Saint-Jean ko faire atanga na ba Congo yo za kuna po nga bige faire no tika badendo o kana yebika no tika badendo faire ekola no tika. Merci Hervé Bositapen pour la image au Tchelibiso. Ah, il y a un commentaire au Banalandi. Voilà. Donc, voilà. Ce qu'on a dit dans le Bascoboui, bah choco fait rasoir. Ce que les artistes la vie autant qu'ils combo wana héritier. Mais ça couvre attention. Vous comprenez? Pourquoi? Télévision d'après ça bien girté. Tant nous on ça analyse, dans ça analyse à Félix. Na Fali na fini Fali mama na na fini Félix mama na ayo sani wa ayo lukanini to lo belande bango ba oksi biso soni na musique ya Congo lelo ba militaire ya soni na musique ya Congo eza Fali eza Félix waze quoi soki lelo pe faire rigola lo bisko asilika na benji rabo c'est que faire rigola bo mabato et puis il y a une différence. Jamais tout le monde battu à faire propre. Quand je dis battu à faire propre, on va ça la faire na bio. On va ça la faire. Balé kaba finga battu. Mais tout le monde battu ya ndeko na biso to otanga o kombo yo. Bana ba poste pe héritier. Adebayor aza porte-parole ya artiste na biso wata. Dadi Mola pe na mona. Dadi Mola. Mais Zouaba un giro babimisanga na télévision pour la faire. Surtout qu'ils zengi zoba donc. Kofi artiste munene na dans la compagnie entreprise doit faire rigoler la zoba. Papa ou un parent. Bozo finge zoba. Soki lelo batu ya faire rigoler ba yena na télévision pour ba finga artiste na biso. C'est parce que Moutou artiste n'a pas les gars qui fingi faire. C'est ça. Donc ils ont retour. Ce qui artiste est qui m'a yé le rôle à faire rigola. A ça la lettre faire à sali. Alinga bimisa lettre pour dire que to lingi sous makamba benjiro ba mama te. Bozonga to chrétienne to lobelande na musique. C'est ça. Ngai nazaki journaliste. Na finga qui hérité. Vous avez un plateau, je crois, émission. Voilà. Elvis na de connexion Liverpool. Ceux qui vont s'en charger, bon, s'en charger na bango. Yo, tu es la victime, il y a un enlèvement, il y a un finga qui. Ah, ça fait mal, ça fait mal. Nga na finga te. Ba maintenant so na zo zo na téléphone. Boye ba ke bisope to za batu. Normalement. Mais ngai boko kananga munoko te na lobake artiste na biso héritage c'est là qui mpiaka na ba concert to betaki na poto wana eza musique peut-être wana na kotika koloba yango te soki po sali plein na kolega na koloba bravo l'artiste a sali plein boye intimide biso te poto tika koloba. C'est que les concerts vont être sans caméra, tout le monde a raté. Voilà. Donc, et comme on dit intimidation, tout le monde a lisouté. Pour que nous ne film na rabatu, ba bisu ba lo baraté. To kolo bakaka. To tikate. Merci l'homme c'est dans ce concert, tous qui sont malades dans souka, na bi tous qui dans souka. Donc bitumbo eza. To le monde pembe. Nanga ina artiste. Où est la différence? Bisous tout ça ba analyste. Non. Celui qui calculé banda bimisa album na ye. Si toko malelo a sali combien d'émissions? Ngapela sali combien d'émissions? A sali 28 pas. Nana yebisio. Avant voyager de remettre na pota ça ba 47 émissions. Ah, na so yebisa yo. Akolo obena émission hein so. Akolo nganga. Donc nanga ne to ndenge moko biso tout ça ba émission to ka ba analyse. Donc vous avez copie via chaîne non artiste to vous avez copie comment le m'appelle l'émission je suis rendre biso azo la biso ta ya futaki na fin du mois to ndenge moko biso tout to lega ka ba analyse lelo to lo bango pembe yé aleki avandi na plateau lobby c'est Léo aza militaire aza analyste to ba pese le yake ko funda la accepte ça analyste
C'est le parti na bato babeta ye po ba Poutine babeta ye po to ba Baris. Non, laissez tomber. Parlons de la musique. Soki ngai na leki na lobi artiste na biso abetaki piaka. Bato ne ba leka na TV. Ba ya ke no te artiste sala ki plein yangoyo. Bino kutu ndebo sala ki piaka na bino yangoyo. Suki wana. Ndenge mo to moni beva leki na teto pour dire que mettre Gims sala ki piaka. Ba sala le contraire pour biso to moni. Piaka ya fale uti ko sala na Allemagne na o ba sala na Didas Arena asangisi yango alaiti yango mettre Gims. Ça fait du bien. Yango moni ba beva oyo, ce sont des gens oyo il faut fallait kangisa bango. Bango ne bazo si sa carrière ya fali. Batoka ba bev. Ba bev. Batoka ba Kenny Piana. Batoka ba venir so Zacle. Pas honorable, toi pas honorable mambo. Il faut fallait kangisa bango. Bango ne bazo ko kosa fali. Fallait sali mpiaka. Yemo na sa manette noir tanga otala zo mona mpiaka. Ba la scène vidéo. Mais bango na vidéo bazo la plein. Donc fallait sali piaka. Yemo tanga yembe mo bazaki na scène moya. Chazo yemba. Betty savon. Betty savon. C'est le mot. Yemo la manette zo mona na sali mpiaka. So ba na vidéo na parole. Ba va les vidéos. Règle. T'as la plein au sali. Ye pas toi la mutu bongo. Ya wotisco, c'est que ya motisco fala zo mona ba piaka no sa sali ba tuna piaka ya mona ngwa normal. Ah mona o normal. T'as ko réveiller waze quoi. Si lelo fallait qu'on comprendre que carrière n'a pas style dans concert à waze quoi. D'ailleurs comprendre on est quand à télé le 14 décembre. Abi anniversaire nanga. Heureusement maman biso azate. So mona aboy. Heureusement papa nanga azate. Si maman nanga na panga bazaki banga balo bana déshonorer bango. Nadia Baba, c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur. Est-ce que moi ça moi ça peut ça conseil te game sur papa ko. Yemo ba yebete. Tant ba yebo surprise. Ba yebo ba kota la salle vide. Et une cadeau ba bombe ba bombe la ke. Oui que fali pe na la olinga si wa se quoi. Voilà. Ah c'est au singa Sony. Jour anniversaire na ngabelo pia kabo. Là vous avez le concert. Voilà. Donc balobi botika la ko boko ma moto me boma milinga te. Milinga faut kende yango moko automatiquement. Donc bitumo toza nango toza deva ba agiter. Toza bituma deva batloa biso. Donc vérité ko tika la vérité. Yango conseil ça que soko lingi que ba profère to bato ba faire dans les biens ba critiquer te kanga ba caméra na concert na yo. Pour tout le monde a ma bête, tout le monde a bien été aussi longtemps besoin d'un musicien congolais. Le roi Bébiso doit avoir musicien, analyste et moka. Tu reçois analyste na culture. Yo bon pour ça la émission. C'est ça. On les gars émission pamba pamba. Yo ku dino dans la caméra pendant comment le roi. Et yebio ku. Yebio. Dans ta fois caméra comme maman. So ki ngai lo sena ye na lobby au beti concert au Salim Piaka. Yo be le ka yo yebisanga l'homme c'est au kosi mais émission le pe batala rango té. Comme ça pour soigner la vie. Pour aller à la soka ba vinde mo so ta l'émission pour moi pas bête moi oui ka nga pe bête oui ka nga ba dika to ya soka ndemo c'est ça bien là l'émission bête basta c'est ça donc maman musique to soka musique voilà bien to même sur soka l'homme c'est moi dernier mot le 21 le 21 Nane Salemate c'est pour la première fois Fikin et Constantine qui est dans une charge. Oh, Fiki, c'est la première fois. Première fois. Je me l'envoie à bêta, ma fara, mais Fiki ne doit charger. Ma plein salamana. Si vous avez ça plein à Bangomi Balé. Parce que les lots fait rigola a même charge, il y a Jimena Ouera, ça y charge à Wenge. Il y a Wenge. Il y a un tout. Il y a Cla. Les lots fait rigola, quartier la tête de Tala et à la faire. Les lots vivent la musique et à la faire. Zaiko est à la faire. Fali héritier, bango nyonso to wana basé l'autre côté. Na maman musique na ba plein faire ndaza danger surtout longoli ga faire to ta fabrication au channel dans le 21 biso tout na fiki les autres va charge le 21 to tondi sango plein à craquer et ça la bien l'aider biso nyonso tout sima ya fabrication maestro na matete wana to tondi sa matete wana il y a une question mais
tolobera émission po TV za ngonga. Merci l'homme, c'est merci pour la honorer invitation na biso. Na pesi ba mbote ba tout bozwa ki temps du début jusqu'à la fin bolanda émission oyo to ba ke sangwa paper veto sangwa kiti na biso ko boma mpona yo moko te partager liker tinela bande ko mususu et ko sala bien. Merci na DG Jires nengo idaki biso. Merci na insistance ya Ngwa Birimba pe de la presse. Ya fait bosita peine je suis derrière la caméra boza tellement ébélé ba golo na ba golo partout dans le monde. Merci na bino ba bonne sur na bande ko Alpha na katika ko Emmanuel na suka lokola Omega tokutani mbala sima. Ciao.